Mobimba. On représenter JB Piana, Tata Mobich. Moi qui suis qui est au Zonga la Macambuno, JB Piana, tu es en Côte d'Ivoire. Sofitel l'hôtel Tobi qui est à grande salle à niveau Afrique, c'est ça mythique. Je crois que tout à l'heure, réseaux sociaux. Performance, c'est papa chéri, malgré l'âge. Mais habiter sur que le banini, pour se la sopéta na moi, à capé la mort, il y a BCBG à JB Piana. Papa chéri, baza va chanter Mbogo, Bantigité, Batiga Banzembo. Ok. Batiga Banzembo bien, et puis à live, on a la partie, mais ça va. Ça va conseiller les gars qui toko, parce que tu vois, il y a Banzembo bien, ma clin d'œil, parce que toujours va libérer. Ok. Va libérer. Ok. On se comprend. Donc c'est ça. Libérer, 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 libérer. Molima ba motema nanga bokangela la kata boloko. Ativa pona ba voler. Ya bino kaka po chéri nanga bimate. Poto kutana te. Nous on va dire là ba poche. Ok. Là ba poche à voix dans celui on a chanté des temps là chaque jour. Donc faut ça couleur à boire. Faut ça donc faut dans mon tour ka rapper banze mwango. Ok. Nous on va. Mais franchement na flatté hein. Ah. Mon frère. Vous allez qui est pas bien affilié ou qui est pas Patrick Beckham. S'il faut ça la différence, le bien affilié Patrick Beckham, bango tout, bango c'est comme musicalement, chez Maestro Fabricas. Tout le monde qui départ à bien affilié Bandel Mambo Salaka et après tout le monde qui place Baouta, ma personne qui valeur beaucoup plus c'est pas Patrick Beckham. L'issue Patrick Beckham a fait pour tout le musicien pour le bien affilié actuellement à Salité, sans polémique. La différence nous sommes d'abord balé artistiquement. Autant on va dire matériel que sur le plan artistique entre bien affilié la Patrick Beckham parce qu'on travaille dans l'orchestre à Nibali. Mais parfois, bazar parfois. Ok. Tangana mawa mutama koma kobetanga lokola munda. Unalela na monoko nini papa poyo dimanga. Talanga mosi na yo na tondi solo na susi. Yoka na kolela kaya. Yeah 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 manuwe. Yeye luvuaka yokanga mawanenge na kolela kayo yeye luvuaka yeye manue na regetete femela lango bolingo nyosa yokobisina febaki zengi manu luvuaka na komi dende pona yo sur la poche. Ok. Voilà la poche. Donc, on va tout ma petit Alpa. Si. Donc, vous avez école Alpa Chine. Oui, tout à je sais pas trop bien fait le full boss dans l'état nostra d'amour 6 heures 15. Ça le ba on a solo. On a pas polémique il va réseaux sociaux. Ok. On va le babo. Il mo mo na face mamba sala kiti. Concert à Goga. Nous on pas. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup Francis Tchakoula, cette étoile, on dit que l'on des plateaux. Na bimé na porte, na bimé na fenêtre très. Ba ope ba kendaki, ba zonga eka. Ba ope ba tingamaki, ba fingaki, ba lobaki n'importe quoi. Bina fila na mtema mawa ya ozonga sa bango, pourquoi panga. Ok. Ngapi na tingamaki mais na bimé na nenga bien. Na zongi pe na nenga bien. C'est ça donc. Surtout bosser. La chance est belle dans ça, boulot dans le séminaire ça. On a vu qu'il y a écouté taper Mamouisali, tout ça donc. Le studio, toye, m'a posté. Voilà, côté cette fois on a bien, je suis sous une seption. Internaute, très plaisir encore de vous retrouver une fois dans votre chaîne numéro Concept Touch TV, la chaîne d'actualité, avec les vôtres Alex Mandoumou, les Benjamin de la presse, moi, maman, autrement dit,
Mon ensemble, merci à vous la confiance pour faire ça. Merci infiniment. Brice Mafoueni, le réalisateur par excellence qui est derrière la caméra. Un grand merci à maman fille, maman Masolo, et à papa Audace Milandou. Big dédicace à toi, les rassembleurs de tous les Congolais, président Jacques depuis Efri pour Couronne, les seuls et uniques. Car on est dans le Baravo, nous allons Yomuro qui est basé à la toujours 50, président Jacques. Un grand merci pour tout, mon papa. Merci infiniment. La boutique Dame Bijou Molato, celle et unique boutique Ozola Tabanabassi, la Kinshasa, Sirkanda Kanda, a des références ex-Lambert de Paris. Mon vieux Patrick qui a triphasé courant Yachine, Mokonzambo, Kagombe na Gombe. La bière expérimentée depuis marché central, Azota Labisso. Cornelia Dussi, du 26007. Moi aussi à Tembe. Elle Cornelia Dussi, du 26007. Moi aussi à Tembe, Azota Labisso. Pourquoi pas dire un grand merci à toi aussi. La prophétesse, c'est Paola depuis Londres, la servante dédiée à son action. Dès que mon attaque, Nazabomona, Francis Chakula, 7 étoiles. Donc, vous découvrirez ensemble Nabino à Francis. Voilà, nous avons attaque Nazabona Francis Chakula, 7 étoiles chanteur par excellence. Donc, c'est un artiste que vous découvrirez ensemble. Nabino Awa. Vous avez des détails beaucoup plus Awa. Vous avez parcours actuellement a évolué dans les les adorateurs de Binafilo. Voilà, c'est ça. Les adorateurs de Binafilo, tous sur la France. Tchakoula, 7 étoiles à Kendaki, à Zomi. Parcours, on est vraiment en gros awa pour partager déjà vidéo et vous savez vraiment bien. Sur la même langage, na Brice Mafoueni. Fongola déjà, nous avons invité, excusez, j'allais dire invité. Francis Tchakoula, 7 étoiles, bonjour. Oh, bonjour mon frère, on est venu en santé. Ouais, voilà, en forme. Ouais, pareil là où je pense. En Hollande, Zambie, donc nous sommes au bac de la rande tout ça, les lots. Donc, bon début de la semaine, on va tout battre sur les lots. On va découvrir sur le monde en donc 7 étoiles, donc, on s'en a pendant staff Mobimba, Abedachou, Pantaclé, Basawana, donc Sankara, et puis la piscine Motena. Mais avant la harmonica, cette fois parfait, mais après ça boulot, ça m'a comme conseil belé. Donc la piscine Motena, Gilit, Diable, Balobi, donc Makambo. Voilà. Francis Tchakoula, 7 étoiles. Peut-être chez nous, la première fois que on a toujours avec 6 mois. Avant que vraiment place actualité Zali. Parcours la Francis Tchakoula. Quand ça utiwa puis il y a une carrière musicale pour le long et découvrir. Ouais, donc Tchakoula avait une bande idéologie Makala. Depuis 2001, 2000 ans. Je crois des musiques déjà, on a dit qu'est-ce qu'il a fait dans la savane de Picho. Donc, on a déjà, Tchakoula Zahadi, un animateur, moi, je suis imposé l'animation. Donc, on a dit qu'il y a un ati, tu es un Fréquence Star. Donc, Fréquence Star, on a pas vu dans la moine digitale, la PC Bambo, qui se casse en États-Unis. On a dit, on a trouvé un remix, il y a Manu, le voix, Kanama Saranga, Alpa. Qui rouge la PC Bambo, les adorateurs. Donc, ça l'a bien. On a vu dans la tournée Kopaebi. Nous, on a l'autre, la full boss, on a fait ça, on a fait ça, on a chance, on a tiré, on a simituche, on a fait ça, on a danse, on a belle, tout ça. Et on a comme un chanteur, quoi. Ok. Quand je vois le parcours, on a tout saliti, on a pas bien affilé, c'est un miracle, parce que déjà pour Savané de Picho, on a trop le bama bête, mais tu dis qu'entre Savané de Picho et bien affilé et carrésé à Bamarambo et belé par rapport à CV, autant qu'il y a Otiki Savané de Picho, où il est directement bien affilé, Otiki pense que Savané tout le monde va fallu ferrer, dans mon ensemble polémique, qui t'a pas bien affilé. Et ça la même dernière, est-ce que pour la homo, il y a au Mikiti, ça qui était tout les moi, ils avaient tout ça temps. Ok. Tant là, ils avaient pas full boss. Dans la TV, ils avaient des émissions dans salle pour nous mettre un remix. On a voir quand ils étaient full boss dans ma salle, on a Biki Rouge. On a mis un remix. On a voir il y a Al Pacino,
personnel donc molimo ne pe marana kimia donc après parcours wana ndi amoni sale qui naza na sale lo transformation dans de animateur à chanteur non ça que comme chanteur parce que normalement vous en ba chanteur voilà ba Cédric Mbongo ba respire tout à de loin on dit de ça ba to bita ba fréquence ta vous avez ba leader respire leader nandaki soutenir na balemba wana donc chez Stéphane Mambo na bangwelo wana donc lelo naza chanteur pour 5 mamayele yango isai ke na yemba voilà et ça la mène ni koko te pas bien affilé et ça qui nanzela na et ça la mène pour intégrer groupe ya bien affilé football si mo to kutana na RTGR donc émission après ça biso ni manto ça la personne sur bonne chance ninga singa va kene tirki tous aba content tout bien na puti yo au côté en caisse donc tout côté pe baya baza ki ba no répéter mais début on a des bandits tout mo coller bacha les évolution qui n'a ok voilà non il n'a pas tout pousse na vraiment nous fongo la biso na voix non fongo la biso na pour na nous zeto to la langa dinga boete et moi je fais ça bien na vraiment la chanteur reporter donc reporter donc magicien noir patron magicien noir patron il y a linga bon magicien noir patron voilà na moni maître Youssouf Mala Mala na pointe donc des fois c'est maître Youssouf Mala maître Sankara Abed Achou non moi la déjà wana attaqué aïe c'est que le mot de la père na bicho David Matadi Bala tout Bala quoi donc keke voilà Chakou là cette étoile par exemple son nom conception on a bien d'abord la personne va comprendre donc un jour Sogina kozala bokoza bokoyo fose moko la balojete no surtout ya mokili bakobeka komonanga cette étoile mwana baumbu onera atadiki bala yese bébé motoro babolingwe tambolaka elongo na mbongo naloba moto ke bolingo eza mpona mbongo te animela nani na boya oya nani mosola te na ngai ozalaka tuta pene na ngai soki nazobela ozalaka pre ya kobangisa nga pinzoli matama na ngai deklare duse ya maboko na yo amoni kaka sele c'est fort parfait aleli ya dopenza o toujours voilà Chakula cette étoile au côté pas bien affilé ça qui n'a ni temps beaucoup de bien affilé ti ou intégré groupe pas bien affilé ça biso et pas bien affilé te que mamozagi pe belé pas bien affilé œuvre ni ou déjà on va leur faire ah on a Chakula cette étoile yoanat voilà c'est pas idéologie on peut ça et puis on a participé à tirer la chorégraphie la clip dans sala selon Nandolo et puis on manda simi touche ma frère baimba ba sala des vocales na zara la clip sala ba ken les ala donc ma msum des ala kaka donc sala que na participé na troisième album t quatrième album t na des ala donc mais na participé na ba ker na studio na zala les sala que et puis merci na harmonica cette fois parfait si on a tu on a appuyé on va soutenir ça là bien ce que tant on le bon c'est qu'actuellement c'est photo le baquet Francis Chakula Tisiko je m'excuse na ba la biso santé mon boulot donc Francis Chakula Tisiko on petit empreinte et pas bien affilé dans les admirateurs ou beaucoup fanatique de bien Français les carapons na un peu sur vocal ou ton pour la cri ou ils ont la chance, ils ont la grâce pour ça donc on a participé dans le studio malgré ma malade au coup dans ma camo mon qui belé plus on a la canne musique donc studio na ya ka studio musique na no ya te poser musique donc tout ça to bi to bien on va 12 donc to bakem super Francis Chakula nda vous avez mal aimé na orchestre bien affilé non pour nous bosser bien bosser bien ensemble bien
na respecter air toi boulot et puis na ya kana makima répéter donc tu Luanda to kenda ba concert na beta na za orchestre mais anga ce que tu as pour l'année dans la vana et puis pas mutu na tambola na circular la lukatenya mutu ba proche na ye si pour la rejoindre un peu peut-être moi ba détail mususu oyo za la difficulté ça dit sur ba dit après pas bien affilé je qui t'a mon le moi qui pas bien affilé que non c'est retrouvé que Patrick Beckham au tika bien affilé toi actuellement je ne suis pas bien affilé au tika bien affilé c'est pas Patrick Beckham cause en moi la nicale o ba o sala ba vocal te o bois karaté o bi mara figurant la ba clip ya wana mutu sala ki mo mutema moto le moto ils ont entourage parce que tu dis que le artiste entourage père moi go marabino même chose là entourage ne te sala ki le moi quoi bon ouais bara kusolola bonsoir na papa donc yaza full boss yende la pesa ma félicitation belé pour à côté la visibilité dans le clip dans l'orchestre on me manga bangola ndenge zala donc kolonga kuna ngamona démissionnaki nanga ndenge normal parce que na sama na mususume eta que musique izana no bosser vous ezali mambo belé ezali étoile yali zo continuer ka chemin donc c'est là que avant d'aller na parler sur mon ndambu habitena luka so kese mo na boza soso pousser nga soso mama ile ona zwaki pa full boss quoi donc na kindai wana na sali wesengi na sala na pate pe bato donc bana matongi ba yebi délégué diama ima na lo ba donc mentalité ga ya kese ndeza la kisenga ke nazo mashengai quoi donc micho full boss ya fond la mutema dans un palais il y a d'autres pays si j'ai vu le directeur ça mais bien des membres ezali côté la bien affilé ou qui pas Patrick Beckham mais ça quand même par rapport à la guerre musicale et ça là qui ont une histoire de pour qui ça adorateur ba fanatique bien affilé to na yemo bien affilé mutema passe par rapport avec lui qui rimez à la rabiente entre Patrick Beckham et bien affilé donc au monde qui bien affilé qui peut pas Beckham ça on exprime tout ça en clair on les a parlé dans ngati na bimé na porte na bien na fenêtre té ba ope ba kendaki bazonga ikaka ba ope ba tingamaki ba fingaki ba lobaki n'importe quoi bien affilé là mutema mawa ya ozon sabango pourquoi panga ngapi na tingamaki mais na bimé na ninga bien nazongi pe na ninga bien c'est ça donc surtout bosser la chance est belle dans ça boulot dans ndenge sengina sala on a vu qu'il y a écouté taper mamouisali tout ça donc le studio toye mato posté voilà conception on a bien sous une conception on a perception au blog il y a bien il y a adorateur il y a dit que Nicolo bon a bon numéro eux à marché conception on a bien été sur au ma biso place ni yo quand on na botama nazalaki mwana na ndako ya baboti bangai balezaki babokolaki batangisaki na lokola mwana lelo nga mpe nakomi kobota mokuma ezongeli ngai ngalaisa natangisa na bokola mobali pasi ye bana na ngai soki basengi bazalaka kaka papa apesa soki nazangi bakonimanga te papa nyobamaki mawa ye ngai mawa ye mawa maître kasi donc banze musée belé wana ouais il y a conception dans la tête tout son mot penza tout son on a chanté moko tongi yango meleko mi bendako ngako yo moko tongaki bebe buki yango bolingo zalaki konguluma na maboko na leloko mikotambola yiki molingo betili bakwe koyo sindoli yango ike pado zonga ngaya wa mayude pasabutu nga moko nazokoka nanga te soki ezalaki ata moine nabengi bavoisin ike zonga nzinga zonga bebe pardon na kobanela lisusu te banzela eloko alelandaka mifazo kie na wana olingo mpenza yebi odiokola moto bebe ona vula akomi bebe moto lingi badesho ifo bondela ige bon wana oyoka bacommentaire wana naozelango sinon ma vie wana vraiment na scène naozelango vraiment na inspirant beaucoup plus de musique na opena peso beaucoup ya ndule
parce que tu dis que l'artiste na bato a fait ça qui quoi nous attend enfin na benati na yimba pour na calculer la vie au trop na calculer frère na ngo trop non travail trop kala était à kala non travail trop ba père na biso rocher non ba trop OK père na biso qui exterminer ba zebele ba Al Pacino ba na kati wana ba frère go na mais na ba trop musique à kala OK ça là et puis ça a inspiration sous donc na banzela ni na okina nzembo ni na okina vocal ni na okina rythme donc c'est ça parce que Francis Tchakula 7 étoiles doit makila ya wenge photo qui m'a na bombo makila wenge na wenge entre la wenge de tobi que JB Weranson tobi que bobimi na makila ya Weranson c'est tout à fait wenge mobimba on représenter ba JB piana ba tata mobiche moi qui songi mketo ozonga la makambo no JB piana tobeta na Côte d'Ivoire Sofitel Hotel tobi que za grande salle à niveau Afrique c'est ça mythique. Je crois que tout à l'heure, les réseaux sociaux, performance, c'est papa chéri, malgré l'âge, mais habiter sur que le banini, pour se la sopéta na moi, à capé la mort, il y a BCBG à JBPI. Papa chéri, baza va chanter moko, batiga banzembo. OK. Batiga banzembo bien, et puis, à live, on a la télé qui est parti, mais ça va. Ça va conseiller les gars qui topo, parce que tu vois, il y a nzembo bien ma clin d'œil parce que toujours na libérer OK on se comprend donc c'est ça libérer molimo ba motema nanga bokangela la kata boloko ativa pona ba voler ya bino kaka po chéri nanga bimate potokutana te toujours banzela oza ba poche OK eza ba poche ya voix donc soki oza chanter de temps en temps chaque jour donc faut misa couleur a boye fozala donc fozala mutu yokaka mpe banzembo yango OK nous pas mais franchement na flatté hein mon frère on est ensemble t'es là na flatté oui bima pambati et la deuxième fois mais si quand on va le baraquet ma vie wana ba JB piana basila ba Weranson basila non basila te parce que tu as la analyse on internet on a mokili oyo tout le monde a analyse ba bandiro de basala par rapport à JB piana qui basila succès ça te ba oyemba te ma modèle tout ça ba vie ba bimisa bana tout le monde a les lobes ça ba fierté la musique au Congo biso pe tozalaka toya pe to remplacer et ba baza lelo donc tema bokisenga kozala na bato wana ndi trop pour comprendre mosusu oyo ebaki te la musique etambola bon musique etambola na NT musique etambola na social olobi na yo ezala bien donc la vie wana baza ba grand chanteur et puis baza ma vie mongo bayebi coaching makasi momonaki na ngulu ya Bogan ndenge esalaki na la scène musicale pour une prestation de Victor Watanabe prestation ya patron na opebi na filé oui esalaki bato bien et puis ba vidéo ezali na ba réseaux sociaux tozomona ndenge bato bazoyemba banzembo bazoyemba bamoshwa bazoyemba banzembo be ba problème donc akota déjà na mitema bato lelo nazomona vidéo moboye na secteur place avant na Paris na bato bayebi te bamonika na elongi ateka déjà elongi as artiste déjà bina filé bazwi bafoto nezalaka bachallenge esalaki bien artiste azalaka nde bongo artiste azalaka misu makasi donc c'est ça na batravail voilà moi vraiment Francis Tchakula non linga lokoza oza chanter malgré lelo guitare était la guitare ezala mais azwi contre temps ezalaka to récupérer ngo na bika na bokasi Harry Potter ya ba maître Youssouf Mala ozwango na bokasi ya maître Sankarabé da chou ko récupérer bilo wala tout point parce que on a dit que équipe on a vraiment deux fois na bo bena na firma équipe on a vraiment deux fois mais obi bozaki na projet bo sala na Petit Alpha
actuellement un chef na groupe na bino si on a la remix il y a Manu Luvaka c'est ça Manu Luvaka tous on parce que rien n'est trop tard avant na Manu Luvaka nous manzembo boninga kaka na mérité etumba bolingo na yo sekonyo kama amoni kaka sele mekutana pesa nyonso lamu epa na yo libanga te po nini lisumu nini wana sala na monango balimbisaka te kogolo maina miso abombaka kodalela mama na gaspille yango ona bolingo na yo chéri kongolo kozoba nazalaka kozala lienzi na poso ya moto na banzaka kosala yo elengi lelo ekolongolanga napesa lisusu nini nyonso somema motema leokola nyonso somema mabanzo ya ngai tanga na mawa motema koma kobetanga lokola munda nalela na monoko nini papa poyo dimanga talanga mosi na yo na tondi solo na susi yoka na kolelaka yo yeye manuwe yeye luvwaka yokanga mawa ndenge na kolelaka yo yeye luvwaka yeye manuwe na regetete zemelalanga bolingo nyonso yokobisina febaki zengi Manu Luvaka nakomi dende mpo na yo soka bapoche wana bapoche donc babino tout na petit alpa si donc oza école ya alpacino oui tozalaka tunga sutunga na bacave déjà à l'époque après nazalaki déjà 2005 6 j'ai déjà avant ntango préparé de bon c'est là qu'il y a participé na baker na baidée mais vite ozalaki na bacave wana ivie pena moi mikolo esalaki tonomona na sou te nezalaka donc vabika petit nazalaka animateur azocoache mpe bamayele faut meka mpe oyemba apesa baconseil mwa bongo ya mwa bongo yobwaki oyembi wana na pema ya chamo nde mo azalaki parce que moi nobwaka azoyemba ozopona tala sikoyo lokwa cheridi awa tobeta bakaoki na bawavila badebo na mwana wana nazalaki na charge wana parce que biloko alpacino abwaka tobiki alpacino abwaki makasi na kongo so tobi totie parmi baanimateur mpe tobiki voile wana voile animation aza ngolo vie wana so azalaki lelo nayebi te quoi est-ce que pena okoma chanteur so pena tobi tociko pena obwaka vraiment heureux malgré na obwaka nanga me na kipa asuma maanimation te tebwaka lelo bwakaka mo préféré tosha nalingaka koyemba mwa to nazwaka bamayela chant et puis nakombozaka mpe bachanson problème ya ete me bato bawebisanga kuna net brise mafoni yebisanga te aokosa abwaka nayoka ye mpona moto atembeti nabwaka bilo nanga moko mokonzi nazaleloko te bango bameminga na mapinga ntango bayaki babeti kokoko babibisi mibali nyonso tu ozala zulu to ozala bolafa ekende kosama na ipeka alele gongo kimia boye yavati beto na biso ozompa natikela bana basakana biso batoleka nabwaka kutu ve nanga lofombo napesi bambote tobeta remix ya remix ya bonane bamosusu ya sengo nga mobali na braza bapinos kabuya pinose
kabuya nanga yokanga mosi na yo sheri nakobelela zonga 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 kobeba pamba zonga poshi malinga bakolekana nzela babale na babale moko navandi na ndako susi ya mobali nanga talaka libongo naponaki mpona kokima mbonge nzokande libongo oyo ebindisaka babwato zonga zonga bapoche à voir. Merci d'avoir tout le la biso dans le cadre moko kitoko vraiment dans un peu notre transpiré espace Ottawa chez Okombala Lissu Aigle Mangituka donc voilà mon affaire la dit que c'est la vraiment honorable Okombala Mangituka donc vraiment l'espace moko kitoko nous appelons Pépé donc Kovombala Ottawa donc chez fraîcheur donc fraîcheur nous appelons Malili, il y a ici, il y a manger, à boire, et les transports. Et voilà ton musée galerie, les espaces moraux vraiment. Kitoko, bon, Francis, tu as pour le tour qui est vraiment vers la fin. Bah, adorateur, bon, t'as là, message ne coupe ça, bon, peut-être qu'on va rappeler déception, mon appart, nayo, au Kendaki, au Tiki Bango, et puis déjà ma colonie à la porte. Quand ils en parlaient, il s'agit pour lancer la bango peut-être pour apaiser permettre malheureusement parce que les leaders balobara orchestre c'est la bango des arabes fanatiques il s'agit pour lancer la adorateur donc on les a parlé donc nous sommes esquisse et moni moi nous avons parlé à ta déplacer aïe ça rappelle papa soit ici papa que c'est quand on a maturé mango ok donc bicho to solo là on a ninga bien ni sali que lelo passe na kindaki et les gens chez bisoté donc c'est la kato qui pardonne bisara la kato moké vous allez qui est pas bien affilié ou qui est pas Patrick Beckham s'il faut ça la différence le bien affilié Patrick Beckham bango tout bango fait si comme musicalement chez Maestro Fabricas le monde qui départ à bien affilié bandel mambo salaka et après tout le monde qui place baouta ma personne qui valeur beaucoup plus c'est pas Patrick Beckham l'issue Patrick Beckham a fait pour tout les musiciens on a bien affilié actuellement à Salité sans polémique différence nous sommes d'abord balé artistiquement autant avec des matériels que sur le plan artistique entre bien affilié et Patrick Beckham parce qu'on travaille dans l'orchestre mais parfois ok des camps pesés à la belle voix et bien ok et par rapport au cadre bateau non au cadre musicien tout donc n'habite quoi sous un bossé mon ok bateau délégué diamant passe au talent aibi na pesa na yona na pesa makambo et puis tant j'ai problème talent ala nanga peta benganga te ya mon chef mon et tout ça donc sur le mot Patrick Beckham excusez ça parce que vous avez problème bah va soutenir si Nacho Bella première émission on est au sana ok Nacho Bella et puis les amis grave mais na sengi ba soutien ceux qui a conseillé ya ba soutien ya ki balate ok ba soutien ya batu na ngate ya père na David Matadi Bala azaki na batiki ngate on lelo na ça et puis na pisimbo na Cédric Mbongo sika za France ok a soutenir na ndenge ça la ka neto mais ça là quoi donc c'est ça c'est la famille nous pas non bon bala ba belle fois mais na mayele na tactique de jeu à champ na au cadre bateau voilà les orchestres je sais pas tant bien affilé full boss ndrangetan Nostradamus ces orchestres ça le ba on a solo on a pas polémique les réseaux sociaux ok on va le babo il mo mo na France mamba sala kiti conseil à goga nous on pas donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup Francis Tchakoula, cette étoile, on dit que l'on des plateaux. On a des annonces, on dit que le plateau, on a au bout à Kabatenayo, il faut que les bisous, la lignée Oyo, on a évité ce yo, mais on a dit donc on a dit que le plateau, on a des annonces, j'ai dit déjà merci à tout, Oyo, qui temps, il y a pourtant la bisou, merci infiniment.
na Brice Mafouini, donc réalisateur par excellence. Là, je vois directement ma soeur et ma consoeur Lara, la ravissante, la douceur, la douceur. Président Jacques depuis Afrique Couronne, la moni Archibald Bazia, président Jacques Nakati Afrique Couronne, boutique d'Ambishu Molato, celle unique boutique que je Tabassi na Kinshasa, Circanda AD référence ex-Lambert de Paris, Megatop na Inza A63, Circa Savubu, Megatop na Nyamwe 197, référence arrêt major. Un grand merci à toi aussi, Berger, l'ami de Mava. Na Strasbourg, Berger, ami de Mava. Berger, l'ami de Mava. Excusez, Berger, l'ami de Mava. Na Strasbourg, na moni maître champion au Chinga Force na Kata Bandal. Maître Kimbalo Kombangombe na Gombe et Bende Balona na Kata Balé. Président Fleuron Piana ya Fondation FOF, papa na Fleuris, Nathalie Ramazani Monsi Nzambe. Maman Namaela Onyamote, président William Pico, la mère double, la millionnaire depuis Colorado. D'Anvers, Olivier Nzenget, le pauvre de la ville, mon yaya. Olivier Nzenget, le pauvre de la ville. Toujours à la recherche, raison papa na super NG. Dans mon ingénieur Dominique Kialanda. Ingénieur Dominique Kialanda. Au thème Mayolanda, Juliana Nzita, autre m'a dit. Mayoyo depuis Rwanda. Jibiel Kadi malheureux de celle des fois para canadienne. Moté Maya Louise Coq, papa na Jaden depuis Ottawa. Vous avez qui tellement nombreux. Merci aussi l'espace na biso Kitoko Oyo. Ottawa chez Kovomba la Mangituka. Donc Balobi Awa vraiment aux hommes côté ya Kitoko chez Kovomba la chez Kovomba la Mangituka l'espace Ottawa. Donc vraiment aux hommes côté Kitoko. Quand moi j'ai déjà bail Natike Francis Tchakula 7 étoiles, on se retrouve la prochaine. Quand prête Kovomba la Yesu a aide. Donc tout qui bat là, la pêche bambote belé. On a vu que tous ensemble, on a pêché moté na harmonica cette fois pour fin tout on a tout maman sociale. Maman moro bien. Donc on a pêché moté na amba kijana Luanda na mona totala nga simichi bikeble dangola. Les ados basepeli na pesi mbote na CG Msilulu CG Msilulu derté ça na pesi mbote na Arnaud Wam l'homme c'est mon cœur du boss na pesi mbote na badutu balinganga chagula imba 7 étoiles na pesi mbote na Julio César Titan na pesi mbote na Gilit diabétique na pesi mbote na Igobe na Camerounais, Simich Bikeble d'Angola, na pesi mbote na Marina la Tortira na pesi mbote. Tala tozalaki mibale na kati ya poso moko lokola bana mapasa lelo mokili ekwasi yo olandi maseleni ya bato nzela kuna soko tambulaka seko lobaka mabe na nga na mbie ya bato abedashu natili maloba epai ya bato magise abedashu tina nini yo bolinga gili te magise patron nalingi yozala pededala mama pote bikisa motema mwanga pote kangola mabanzo mbanga na bachagrin na basouffrance na biloko nyonso ya mokili oyo oh mwana mama tosanga mobali ata okindelinga pote nyonso nananu conscience ne ozali mpe moto eske nga kaka moto nabebisaki die yo atashu moko tozalaki nga mabe kopesa mama noko tete po alobaka na yo kobala nga bebisi amour epesi siku de sechekutani na malaise boni balingaka ndenge nini yango lakisanga lelo Cedric Mbungu ndenge nini mpona bondelo ngatima tezolipela ngoma geloreka yango